Marque de la bête, il y a 666, il y a 666, il y a 666 euros, il y a précisément après l'enlèvement. Balobi boye, na ba pays mususu pe européen et puis na États-Unis kuna. Babi mwana ya 10 ans, il y a 8 ans, ayoka raposa nzoto. A voté loi, mwana 8 ans toi 10 ans, akoye ba pe mumbali. Zo mona ba signe. Mwana 8 ans ya 10 ans, oh ba psychologue ba bité après ça thérapie pour ça mumbali. Donc akoye ba mubali azana pour kanga ba sentiment na ye. Non. Ba bloko ya ba batu ko sangana nzoto na ba nyama. Kusanga nzoto na nyama. Les États-Unis d'Amérique, les États-Unis des Europes, les États-Unis d'Afrique, les États-Unis mondiaux. Yaminene. Yo samela nzambe lelo Théozo sala fier. Pona ko adorer nzambe pona ko samela nzambe. Théozo sala fier. Yo samela nzambe lelo Théozo sala fier. Yeba ngo soki o raté enlèvement. Et vous insultez que non net o samela nzambe. Antéchrist aye o samela su nzambe o na isko o samela te. Na ndaku no samela su nzambe te. Cet esprit vous arrête. Pona o samela nzambe. Il faut foutre tiki okende ti Jérusalem. Yesu alongwe na église azongi ya bayuda Jésus azongi bayuda Antéchrist aye osamela su nzambe o na isko osamela te. Antéchrist aye osamela su nzambe o na isko osamela te. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Na telema na toza awa tai. Toza awa tai ya maman Nicole Malonga. Donc aza partout dans le monde. Oh, toza awa tai ile makambi. Maman Nicole Malonga. Yo kote miwana. Mima hata sula milaite. Ana buwaka na ngati Maman Nicole Malonga makambi. Na kama kilo mkusi. Sans complexe. Una solinga mezi nyoso linga. Solinga eko kayo. Kota papa. Nebiso
Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, est là pour vous satisfaire bien sûr le femme, est là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches. La pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements. Merci, joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez content en Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous m'avez content en Aïe. Mais vous signez la Barça. Numéro 10. Il y a équipe. Maintenant, nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés. Sarato la TV. Vous avez un contrat en Aïe. Merci à vous. Bienvenue dans votre émission Tranche matinale. Analysons ensemble, réfléchissons tous ensemble avec l'homme de Dieu, le docteur Patrick. Donc merci na ba fan nyonstu ya Sarato la TV abonné na biso. Oyo boso sepela makasi na émission oyo eza ko édifier bandeko nyonso, eza ko édifier communauté na biso et puis communauté internationale. Merci pe na ba sponsor na ngai Azir ba sponsor na ngai na pesa bango bambote chaque fois. Un grand merci na Azir, un grand merci na Toza Awatai ya maman Nicole Malonga, un grand merci na Majabu Gospel, Majabu Talent balobi Sarato la azokota année 2022 na ba sponsor rebelé balobi boutique Zarina Dressing balobi kuna poto na kati ya Kinshasa. Commentaire rebelé pose de la bilili bokomona ba grande dame ba ministre basa malonga basa taille basa minene loranga wana mbongo na wana bezo lata kitoko o lata ba sac de marque à solo ba chaussures de marque ba robe de marque balobi kaka en face Académie des Beaux-Arts na 24 wana babi poto na Kinshasa na boutique Zarina Dressing bokozwa bilili wana za parmi ba sponsor na biso. Et sponsor na biso msu sezali bongo Blisida oyo yebani monde entier na makambo ya kabelo babi kabelo batikeli Blisida soko lingi ba perika kitoko ba perika ba couleur nyonso ba mèche olingi maquillage olingi tissage ya kitoko ne ba coiffinga ba coupe boye kendeka na Blisida en face kaka ya Académie des Beaux-Arts bisika basi ba kongenga na kolata pe na coiffure pe na maquillage. Donc voilà, merci beaucoup na équipe technique na Mobimba, na moni axe derrière la caméra, na moni bon de livre Bonseke, Paul Mukendi, mona suka ba Mukendi, Jonathan Kivuna, balobi CG, nzoto mike bokonote, na moni bongo pe Jimmy Limbondo en tout cas. Dieu merci parce que zongi en bonne santé, bande ko faut comprendre naza vraiment grippé. Donc voilà, un grand merci pe na bato ba soutenir la émission na ngai maman Gina Amatou motema ya papa Aaron Amatou le prince de Dubaï, Amélia Mweba la privado ya Orlando, Domingos Clay, madame la patronne moi si à Mokondi. Un grand merci à toi, un grand merci na bande nyonso oyo boko leka wana na se na bande passante ba dédicace na bino yangwana ba dédicace na président bébé, la présidente maman Nathalie bo bongisa penda groupe na biso na sepela ki jour wana réunion en live. En tout cas ça la inga bien réunion to monana ki to sekaki to sala kango bongo chaque samedi roza malamu mingi. Donc thème na biso lelo bande konanga toko réfléchir et le mona bino. Et dernièrement to sukaki na enlèvement, il fallait qu'il te suive ça enlèvement et puis toko tana antichrist na antéchrist. Antichrist azana. Kolobe la paix enlèvement. Enlèvement izani. Enlèvement yango. Et ko salema na momani. Et ça ba question oh to mitu na kana mitu
oh peut-être ba pasteur balekaka na kotalisa biso yango te. En tout cas analyse oyo ya docteur Patrick ezosunga biso oyebi ke banda to banda okende l'église eza mambo belé toyebi te to découvrir yango na kati ya émission oyo ya analysons ensemble na bino bandeko bo otala biso. Alors voilà na kati kaka ya émission na biso tokosuka kaka wana te bandeko nanga tokolobela paradis eza nini, tokolobela Sheol eza nini, tokolobela enfer bato bayokaka na okende paradis na okende enfer na okende paradis ezalaka nini, Nouvelle Jérusalem eza nini, les cieux eza nini. Cherchons premièrement le royaume des cieux. Koto balobi sur la paradis. Tu redécouvrir en haut awa. Les cieux des cieux. Tu redécouvrir en haut awa. Voilà Montréal, ce que ça vraiment même langage nanga. Fungwe là déjà docteur Patrick. Je dis bonjour docteur Patrick. Bonjour maman Sarah Tola, grand esprit. Merci beaucoup docteur Patrick. Bonne santé, bonne musala. Merci beaucoup Nakulinga avant to banda émission Oyo Nasambela Nzambe parce que ezozala combattu et belé parce que awa toujours révélé ba mystère caché misala mabe ya moini satana ezozala révélé et puis ce qui est révélé est condamné par la prière et par la parole. Yamwana Bondela. Seigneur le Dieu tout-puissant, la Bible dit au temps du soir mon peuple sera enseigné par moi-même. Viens nous enseigner en cet instant sur ce plateau. Seigneur, j'ai réduit à néant toute puissance diabolique maléfique qui va s'élever pour nuire à la conscience, Père de gloire, Seigneur, de tes enfants. Bénis-nous encore ce matin. La Bible dit, un témoin fidèle apporte la guérison. Je vais être fidèle, véridique dans la parole de Dieu pour édifier le cœur des gens parce que la Bible dit au son de la trompette, à un signal donné, à la voix d'un archange, nous allons monter à ta rencontre. Seigneur, comment nous allons monter si la bonne nouvelle de Dieu n'est pas propagée? Raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui sur ce plateau de Sarah Tola TV pour expliciter la parole de Dieu avec plus d'exactitude. Seigneur, aide-nous Père de gloire, Seigneur. Je chasse au loin tout esprit de distraction dans la vie de ceux qui nous suivent au nom puissant de Jésus. Veuillez circoncire les oreilles de ceux qui nous suivent au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Makambo eza bien. Musa Nzambe zo kende malamu. Biso zaba missionnaire Nzambe. Tozaba batuba ko sakola sang malamu Nzambe et Nzambe ko sunga biso to sakola ngo na bosolo. Po ete libota Nzambe ebika. Émission eza émission mo kitoko. Oyo tolbaka boye. Mon peuple périt faute de connaissances. Nzambe abi, les jours de l'homme seront que de 120 ans ici sur la terre. Mais pour que ça 120 ans, il faut en avoir connaissance. Au moins, il y a connaissance. Moutazo baye, moutazo kima. Non, luka connaissance. Salomon a une connaissance, ils ont une chenette bien na kingo na yo. Ils ont une perle na matoi na yo. Si vous avez une connaissance, vous avez supérieur. Si vous avez une connaissance, vous avez une domination. Vous souffrir, vous malmener, vous maltraiter. Sur le plan spirituel, vous avez l'écolo, vous avez une cité. Zambia pambola openza émission oyo inspiration eske utaki ezaki inspiration moko ya malonga penza ya malamu ko ça l'émission oyo analysons ensemble, réfléchissons ensemble. En tout cas, merci beaucoup docteur Patrick. L'autre fois aussi ça qui enlèvement ti ou ça ebisopé définition enlèvement mais ça qui likolo parce qu'il y a on des ça qui émission na biso prochainement. Quand on parle de l'enlèvement, il a que ça ranime. Merci beaucoup. Naibete ou annoncaki mambebele antichrist bananyo surtout le enlèvement c'est un voyage. OK. Enlèvement c'est un voyage. C'est quitter l'Égypte pour aller à la terre promise. L'enlèvement c'est ça, ce qu'on appelle autrement église, ecclésia, des personnes appelées pour aller adorer, des personnes mises à part, choisies
pour aller célébrer. C'est ça ce qu'on appelle enlèvement. Autrement, enlèvement, c'est quitter la terre pour monter en portant un corps qu'on appelle théophanie ou l'incorruptibilité. C'est ça, enlèvement. Ou encore, la disparition des chrétiens qui ont le Saint-Esprit, qui craignent Dieu et à respecter tous les principes. C'est ça, la disparition. Parce que enlèvement, vous appelez Batbalimoui. Quand nous avons mutuka, chauffeur à chrétien, pas chauffeur à Kei. Nous avons débrouillé ni mutuka c'est au télémela. Vous voyagez na pepo et que non, mukumbi pepo à mon Christ, enlèvement est pas à Kei. Pepo soit au koya. Nous avons mis débrouillé. Si on a catché malobate, Dr Patrick, banani bazo mérité qu'on a enlevé. Ok. Alors, enlèvement pour nous aussi sango, puis banane bazo ça mérité. Beaucoup ça peut moi c'est mbal. Ndebal ba 1 plus 1 est égal à 1. Même pour l'enlèvement 1 plus 1 est égal à 1 et cause à la T. Ok. Yo mobile soko trompe à moi sinayo. Moko enlèvement tant vous trompez moi sinayo. Vous 1 plus 1 est. Moi ça 100 000 yo trompe kay. Moi ça okende otikala. Okuta na antichrist otoko expliquer. Alors banane ba okende na enlèvement wana. Yé seulement question moko boy. Quand le fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi à okuta kondima? Moi na mutsuka yi akuta kondima te. Ba pasteur mususu ba ko ba ke no akuta kondima te. Kondima il va na kat na biso ba chrétien. Soki ayi biso ba to simi kondima to kende parce que biso ba to simi kondima pena espérance. Bible zol ba boye. Maintenant donc que ces trois choses demeurent en vous: la foi, l'espérance et l'amour. Or, enlèvement est aboyé. Au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, car nous les vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts en Christ. Ah, Yesu azamalam. Ato kufa kat na Yesu. Akobo sanayote. Premièrement, ako ressusciter yo parce que Bible zolba errez dès le présent les morts en Christ car ils se reposent et leurs œuvres les suivront. Nazo peso bananu ba okin enlèvement. Alors ceux qui mutwazana na kondima yo naza vivant, yepi akokende me akoshi. Nzoto ne ko changer et comment nzoto ba bengi incorruptibilité. Incorruptibilité ngol ba kenon nzoto ne uzana nzalate. Nzoto ne kufate o ba bengi théophanie. Alors to ko dévancer ba to ba kufate. Bango ba ko lata nzoto malgré nzoto pour là déjà pas nzoto mo ba ko lata ngo biso pe to zesu na nzoto te. Nzoto ozala transformer malamoko. Pouf tokei à un signal dominé à la voix d'un archange tant trompette ko beta. Et ça la différence il y a des trompettes. Et ça la trompette avec éclat, na trompette sans éclat. On est enseignement mususu il y a des trompettes, trompette avec éclat na sans éclat. Baba okende bobo banga nzambe ba Christo ba chrétien solo. Comment nzambe bisi Moïse yebisa bana Israël ba bongama ba lata bilamba petu ba mipeto la. Pourquoi? Parce que le 7e jour nako kita na montagne nako kita et tango nzambe kitaki bangomba ko lenga bakaki bat mususu ba ko banga ba bisi Moïse yebisa nzambe na azonga. On a aujourd'hui un enlèvement, il faut la taper, tout va bien. Et maintenant, nous avons quitté le 7e jour le matin. Calcul Oyo, il y a 7e jour vers le matin, c'est très important. Sur le plan prophétique, nous sommes comme serviteurs de Dieu. L'andanga malamu parce que mituna bozarana mwebele. Si le plan prophétique pour le moment, tozana na 7e jour, tokomi na 7e jour vers le matin, parce que Dieu avait créé le monde pendant 6 jours. Le 7e jour, Bible zoba keno ayeko achevé peu à peu mis. Ba tout ça le 7e jour a permis maman papa. Dans la Bible est bien. Moi je suis docteur de la parole de Dieu.
mosala na nga na kati émission oyo réfléchissons analysons ensemble eza mpona kofongola bino mémoire côté moko rata kotanga otanga bien. Alors toza na 7e jour vers le matin ekosama ndenge nini nzambe akokita Moïse ayebisa libota babongama Moïse eza nde biso bato tozolobela maloba na nzambe biso bato toteya sango malamu na nzambe. Alors trompette sans éclat yango na bapagano bakoyoka te Jésus bapagano bakoyoka te sikoyo les trompettes avec éclat bozoyoka na télévision maman ça ça émission réfléchissons même mokolo na trompette ozala sans éclat bato bakoyoka yango kaka bato bakufa na ba oyo baotambola na engebene en conformité avec la parole de Dieu ne bakoyoka les trompettes sans éclat au moins que nous olali au milieu de la nuit okoyoka mongongo wana. Voilà toza na 7e jour vers le matin bananza mbasala mokili ti natango Noé sur le plan prophétique nazo basi le plan prophétique la prophétie eza ndenge moko tena ba écriture ba année à mokili eza ba année moko tena écriture. David albi apprends-moi comment compter mes jours ozolanda mama ça 1000 ans et pas biso bato za mokolo panzam banda création ti natango Noé mokili sali 2000 ans sur le plan prophétique. Banda natango Noé ti tokomi natango ya Jésus Christ akufaki 2000 ans. Banda Jésus Christ akufaki ti lelo et sali 2000 ans. 2000 ans 6000 ans 6 jours et c'est l'équipe 2000 ans et l'équipe tokomi jusqu'à 2020. Donc to continue na 7e jour. To continue na 7e jour. Alors Bible dit que nous nzambe ko kita vers le matin. Donc au moins vers le matin entre 2001 ti 2100 2200 na période wana eraté na biso eraté Yesu ifasa nini azonga. Donc c'est un peu ça azonga a tellement na mapata a kita na mabele suté. Ndenge Bible zolba que non tout est le verra en Apocalypse. Tout est le verra même ceux qui l'ont transpercé. Dit to que to kuta na ekuna. To fêter dans les airs parce que Bible zolba que non dans la maison de mon père il y a plusieurs demeures. Bah demeures c'est belle. To fêter dans les airs. Et l'accident man dans les airs on l'accident na mpépé. T plusieurs demeures. 3 ans et demi ndeto ko kita. To sali 1000 ans. Ya ko fêter na mokilia ba kanga diable ba kangi pendant 1000 ans pour to fêter. Et na kata fête nini sama hakuna ezakolia komela kobina makamba kolia komela kobina to kolobela ngo na émission msusu nzambe apambola mama Sarah. En tout cas merci beaucoup. Alors na bossa eloko moko na blaki maintenant donc que ces 3 choses demeurent en vous la foi l'espérance et l'amour. Soko za na bo moyi bato baza na bo moyi bazaka na foi mais soko kufi foi ekomi na forme mususu na kati na yo ekomi espérance ne frère moko yemba bayeba kufa ne likia ya kosekwa ozali nzambe isekwa ya bayeba kendao na likia ya kosekwa tant mutakufi foi na ye se transformer comme espérance nde omona ezaka passe pasteur moko avandi boite ya thème espérance ata yo zolanda biso no yoka thème wana te espérance elika no espérance ezali forme mususu ya foi ceux qui mutakufi yango permettre bato bakufi wana batika na matoi ata nzoto epoli mais lito ya molimo etikali ekoyoka son ya trompette lito ya molimo ekoyoka son ya archange pour y permettre enlèvement ezala effective. Maintenant donc que ces 3 choses demeurent en vous la foi l'espérance et amour. Linga moninga na yo ndenge milingaka papa osungaka ba orphelin te maman osalisaka ba veuve te yo finga ba pasteur baliaka moko mabonza ozalwa na bolingo ezate. Non 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 non, l'amour pardonne, l'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour et ça que nous allons bien na ba konzamboka amour ko sa malamu amour na mo que no papa pasteur na linga pe mission mama Sarah oko soutenir pe amour exactement mais ka ko finga zana amour que ces 3 choses demeurent en vous. Merci beaucoup Dr Patrick Tozaka na kati enlèvement. Je crois tout cas na des questions. Question na ngai avant dernier yango. Quels sont les signes au ekolakisa biso que tokomi pembeni enlèvement? Merci beaucoup Maman Sarah. Ba question na ezali kitoko makasi po bato baye ba signe
ceux qui moto yebi sinte oh non yeso lobaki akoya loka moyibi to lengelama oui milengela mais il faut yeba signe premier signe so biboy boyebaka soki mulenge beta bolba mule ko beta boyebaka keno soki makasa ya nzete komi vert bobi kala mingi te bambume ezo sanini ezo bota signe munene ezali Israël ou azali horloge de l'église. Israël n'est pas signe munene. Au monde depuis 1948 Israël est comme une nation. Mais au monde président Oyo a tout en États-Unis Trump oyebi que non a commis Israël a joué Jérusalem maison qui capitale Israël. Ezali signe munene ya ngo no Trump ba bundisiye. Mande sinante me bandi ko bundisa ye po alongwa. Or a joué rôle moko prophétique ya ko sakanate. Omoni Jérusalem ndenge comme capitale. Moussa na ngwezanini. Na kotanga na Matthieu chapitre 24 et puis chapitre 25. Na pesa bino ba signe. Matthieu chapitre 24 verset 6. Bassine, Bible Zoloba. Vous attendrez parler de guerre et de bruit. Des guerres, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation. Tomone angwa, bisona Rwanda. Bassine, on se kokisami déjà. Un royaume contre un autre royaume. Et il y aura des divers liés, des famines et des tremblements de terre. Bah, tremblement de terre, nabanzala, bisikagnon surtout. Bible dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs s'y commeront et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Aux hommes, on a un signe, il y a tant de souka. Plusieurs faux prophètes. Pourquoi nous avons une question makiona? La prophétie à l'Ukuta. Pour que nous soyons grand. La prophétie à l'Ukuta. Le miracle à l'Ukuta. Qu'on invente un miracle. Le phénomène à ma baie dans cette église. Ba pasteur ko boma bandimi ba pasteur ko lexa bandimi ko kuna ba mito ata ban église epola sole bima nombre banzinzi ba ko ya wana ne nombre bandimi ba ko ya avec des fétiches na ba livre n'importe quoi. Voilà ba signe tout en Matthieu 24 Bible zol babou. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent au milieu de la nuit. On cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont éteintes. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en achetant, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Nasukiwana. Balbi royaume des cieux. Beaucoup de gens ont 10 vierges oyo. 10 vierges ont symbolisé l'église. Babi 5 bazaki basage. 5 jeunes vierges oyo pe bazaki ba folle. Bangonyo so bazaki na bamwinda. Mais ba oyo ba memi pétrole té comme réserve. Ba o ba memi pétrole. Ba ke bangonyo so po ba kuta na mobali. Ozomona église ezo kende bangonyo so po ba kuta na mobali. Ba ba za mayele, ba ba za mayele té. Bo ba memi mafuta réserve, bo ba memi mafuta té. Pendant que no ba kende ba va na kati ya salle.
Balbi comme l'époux tardait à venir. Les lobes à bazo bakino yesu azozongate. Jésus-Christ vient bientôt. Banda lobaki azozongate. N'époque à Pierre. Azongite. N'époque à Paul. Azongite. Oh Jésus vient bientôt. Et comme le roi nettement lycée c'est mon le roi slogan. Comme de comment on a tout na kaya lobi maman Sarah. Banda to banda oloba Jésus-Christ revient bientôt mutilelo. Ah, babi comme l'époux tardait à venir. Toutes les filles là, vierges, s'endormir, s'assoupir et s'endormir. Au moins Nathan Oyo, Yasuka. Ba église, au moins ba église des réveils. Eza ba ya kato. Eza ba église ba ya musée. Eza ba église ba ya kimba. Eza ba église ba ya orto. Eza ba église nyonso wana. Ba tu nyonso ba kolala. Yamana ko kama tena église des réveils. Ba faux pasteur, ba faux prophète, ba zoleka. Na ba télévision ba ça ba n'importe quoi ba ça ba baise ba to ba ça ba baise ba n'importe quoi ba prophète wana to ibango ba zo baby sa église moi autant ba comme ça mais tant na le boye billet azo le à tout moment na ba réseaux sociaux comme ça n'importe quoi ça ce sont des signes qui prouvent ozo la ça que non ba jeune nyoso vierge ba ngo nyoso ba kolala no ba na mwinda no ba na mwinda te et babi au milieu de la nuit et pour aïe. Tant aïe, babi on cria. Les on là c'est qui? Maman Sarah. Bible toujours n'a un fils nous est donné, un enfant nous est donné. On a prophétisé, a prophétisé, on l'appellera admirable conseiller Père éternel, Dieu tout-puissant. Un enfant nous est né. On a Esaïa juif. Albitala, moi na moka bota melibiso, moi na moka pesa melibiso. Mais biso ba yuda toko yeba ete, toko boma toko fingaye. Mais on l'appellera. Les on là c'est la révélation de l'église. Parce que les principautés et les dominations reconnaissent par l'église la sagesse variée et infinie de Dieu. C'est l'église qui va révéler la personne de Dieu. Au milieu de la nuit, c'est la vraie église, c'est le vrai message du salut qui va réveiller maintenant les femmes. La Bible dit au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux. Le quoi net nazol basikoyo. Nazol yebisayo. L'époux viendra. Yesu a humilité. Yesu a humilité. Yesu akoya certainement. On a tika na sa kindumba. Tika na yiba. Na bimana mibale abatu. Bimali mibale abatu. Sala kindumba na yo. Jésus-Christ revient bientôt. Oazoyate. Non. Akoya. À coup sûr. Certainement. Akokuto na position nini. Ezana bato bele bazo be nga papa. Bonne la ponanga. N'a pas problème, n'a pas difficulté. Oui, n'a pas bon de la ponayo. Maintenant, je peux appeler nayo. Papa bon de la ponanga, na linga mubale abatu, na tika kate. Papa bon de la ponanga, na bakisi nanga, na lingi na tika bakisi. Yo zana bakisi, ozana biloko belé bisala sala. Sache-le, Jésus-Christ vient bientôt. Amen. On cria au milieu de la nuit, maman Sarah Tola, grand esprit. L'époux est là. Batba lamuki, bana basuana. Ba batal ba mwinde baneko pela, ma foute est réserve. Bawe batala boye mafuta ezali boba zengina mafuta ba pelisi boba zengina mafuta ba pelisi mwinda na bango bawo bisula komi obilo bato bozala mafuta bo defisa biso mafuta babite toko defisa bino mafuta te. Or mafuta c'est quoi? L'huile c'est le symbole du Saint-Esprit. Mutu po azala enlever akene likolo. Il faut en la présence du Saint-Esprit parce que ce qui a enlèvement salami Église est mati, Saint-Esprit peut accueillir. Bato ba otika la wana. Ma Sarah, obike ba pasteur be ba otika. Surtout yo pasteur oyo ya base. Biloko yo sala wana ya buzoba otika la. Ozo tromper bato. Ozo kosa bato. Non, to baye yo, to lembi yo. Na osenga na ba père de réveil, ba suspendre la tayo. Biloko na to lembi yo. Te asang malamu. Bez, ozo gagné nini. Yebisanga na bez, osomi combien de mapango. Yebisanga na bez. Otongi église cathédrale ya ndenge nini. Bez, mongo combien o gagné. Nana ko sa bez te? Vraiment. Non gagné nini po pasteur o saka ba bez wana. Assomme hélicoptère te. Assomme avion te jet te. Ça c'est pour distraire l'église. Comme ma peuple de Dieu na perdition. Peuple de Dieu boza la averti. Boza la mayeli. Bilo bato bo soutenir bato ndengwana keba okotia mongo na libulu ya nyoka o soutenir mabe salama
soutenir bato ya biso ba docteur Patrick. On préparer ba bombe. Ozo préparer ba bombe, ozo préparer bato ba ki na li felo. Ba ko zo marqué il y a 666. Ouais ouais. Ozo mona, nazo continuer pour na lobela makambo na enlèvement. Alors balu ba fio bazaki ba censé. O bazaki na mafuta te. Ba bimba ko somba mafuta na boutique. Tant bazo ya bo epu aye. Donc tant ba akei epu aye et puis ba kangi porte. Ba mo beta bo fongola biso, mo ba fongola ezate. Signe mususu ya munene. Bible zoloba na Esaïe chapitre 43 verset 6. Dans la signe ya munene ngwana. Bible lobi na koyebisa na septentrion. Je dirais au septentrion, donne. Je dirais à Midi, ne retiens point. Ba fils na ngai ba sangana bazonga bango nyosto. Prophétie à prophète Esaïe. Je dis au septentrion. Septentrion c'est Europe. Midi est Afrique mobimba. Parce qu'Afrique est gouvernée et pas reine de Seba. Ngam, Betchopi, ba héritier Kuna. Et septentrion donne, Midi ne retient point. Et Zanini. Ba juif ignon surtout à Mukili. Il faut ba zonga na Israël. Tant ba zonga Kuna na Israël, gouvernement israélite. Ba si ba bongisi déjà. Ba tindi bana. Ba kende ko yekola sacerdoce aaronique. Babilamba ba prêtre wana. Ndenge temple zaki faisons en nengwana. Alors ba juif ba rotika États-Unis, ba rotika Afrique, ba rotika Europe ba rozonga. Obi que en Afrique ils ont ba juif noir. O ba beng ba chaloufar. Ba chaloufar ba juif noir bazalia parce que reine na Seba. Tant kende que Israël kota la Salomon. Azoka zemi. Azoki en Afrique ya bota bana. Bana wana o ba beng ba chaloufar. Ezana ba juif musu ba juif noir. Parce que le fleuve Nil, c'est le fleuve le plus long d'Afrique. Bato bane ko voyager au Égypte. Tango nzale ko tana mokil mobimba biloko ezaka en Égypte na tango Joseph. Bato be ba bala pe ba juif. Bazwa pe ba juif wana. Parce que ba juif bazaki bana Israël bazaki esclave. Ba teka pe bango. Ba kita tout au long du fleuve Nil wana. Parce que en Afrique tozana ba bantou, tozana ba semi bantou, tozana ba proto bantou, tozana ba nilotique, tozana ba pygmée, ba race Afrique. Alors ba proto bantu wana ba nilotique baza tia wana ba Rwanda baza na Égypte baza partout. Alors ba kozonga pour basa la force et signe souka par rapport à question yo reconstruction ya troisième temple, reconstruction ya troisième temple la liboso o Salomon tongaka ba Babylone mtu babuka ango ba tumbi ba incendier temple wana ba mema ba ustensile et qui na Babylone. Katango ya Néhémie ba ko tonga deuxième temple, reconstruction deuxième temple, le second temple. Temple wana 65 ans après Jésus-Christ. Temple e ko buka na lisusu parce que Yesu a fait ses promesses. Albi awa et côté kalate, il n'aura pas resté ici une pierre sur une autre. Il a fallu temple wana bukana. Et temple wana bukani prophétie à Jésus-Christ Koksami. Et maintenant, Baye Kotonga, parce que nous avons Abraham, Albi, Joa Isaac va me l'offrir sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Montagne à Morija, montagne à Morija. Place Wanande, Baya Musée, Batongi temple na Bango. Baya Musée, Batongi temple na Bango, place Wana. Lokola Salomon Tongaka temple Wana. Lokola Abraham yako offrir moi na Isaac na Morija Moria. Salomon tonga temple wana ba raser temple wana ba ya musée. Ba yako tonga temple na bango troisième temple na bango. Ba tongi temple na bango place wana. O place wana na promesse ya reconstruction troisième temple ya Nzambe. Ba ya musée ba tongi temple wana. Tant ba ya musée, vous comprenez non? Ba ya musée ba tongi wana. C'est alors que non bana Israël ba juif ba pese ki ba mbongo na mo ba mekaki ko sala tentative ya rasage ya temple wana ya ba ya musée et simba ki te ba tobi ba kufaki mais basi ba ti dia libanga pour être etongama temple sika. Donc temple ba ya musée et kolongwa ndi temple troisième temple et ko tongama siko avant troisième temple tongama déjà enlèvement yo sanini et kozala bat ba ko kende ba ko mata. Voilà en quelque sorte on a beaucoup spécifié nani enlèvement. En tout cas
tozokota siko na sujet na biso lelo antichrist et puis antéchrist. Avant tokota na se rappeler na question moko na bosanaki hier pour la marque de la bête 666. Marque de la bête tolingi toyeba et koya avant enlèvement ou après enlèvement. Marque de la bête et koya il y a 666 et koya précisément après l'enlèvement. Mais ba signe na yango déjà. Pe bato mususu déjà babani ko zoya yango déjà initiation déjà sikoyo parce que ezana oba bengi antichrist nengo tuni na antéchrist. Ozomona antichrist antéchrist voilà. Merci beaucoup Docteur Patrick tokotika na katiwana. Docteur Patrick, avant olimbo le labiso antichrist na molai pe antéchrist na molai en quelque sorte perception définition na on a mokuse antichrist azanani antéchrist azanani na mokuse ante na français non antérieur, cela veut dire celui qui vient avant. Antéchrist c'est celui qui vient avant antichrist. Avant antichrist. OK. Anti cela veut dire contre Christ. Antichrist contre Christ bar Jésus. Ma définition. Ok, merci beaucoup. Docteur Patrick, tu côté sikoyo tu banana antéchrist parce qu'il y a ça avant. Antéchrist wana akoya na moment nini. Et puis azanani. Dans Matthieu chapitre 24, balbitan bomona désolation de l'abomination et kokota tina ba lié très saint. Désolation de l'abomination. Désolation de l'abomination et okota tina ba lié saint. Lié saint na kati église. Ozomo ke non na ba église na yebisa ke maeleki. Soko tambulia na Kishasa. Eza na église moko. Ba dessiner penza na podium na mo ba dessiner penza cathédrale ya ba franc-maçon. Vraiment. Donc na lié très saint ba banga souté. Au moment que non na banzembe beto to ba banzembe belia nesika batwal ba Jésus. C'est ça. Ozomona. Au nom de Jésus, mutalbi comme au nom de boyebi yango mona lobezate parce que weza misala ya antéchrist. Antéchrist. Wana antéchrist. Ozomona. Ayena ba misala na ye. Et kotiti na kati église. Toyoki yo olobi ke non au nom de otangi komwana. To tuna yo. Ote ezaki na studio. Ote ezaki réel. Ozomona. Misala antéchrist. Et puis ozana mbongo ya kokangisa bato. Ya kosala mabe, ya ko poursuivre bato. Misala ya antéchrist. Ba pasteur kobomana. Kolesa na ba poison. Pona ko misala ya antéchrist. Ba pasteur. Et puis au moins que no ba pasteur moko. Soko kiawa na veni kabinda kabinda. Avo koma na RTNC. Pasteur moko azawana. Azana basi soki 15 ya ko bala kaka et puis na ba discours na pesa ba pasteur sous respecté sur asangisa bango nyoso sika moko royaume karate ozomo misala antéchrist. Donc en quelque sorte docteur Patrick antéchrist c'est makiona ba faux miracle antéchrist. Misala antéchrist c'est que c'est un esprit. Mais c'est un esprit d'antéchrist. Ozomona. Yesu avant ya atini pe Saint-Esprit ye. Antichrist pe oza contre Christ, ami zo roi Christ. Akotina pe esprit na yete. Esprit na ende antéchrist. Antéchrist ezo précédé ye. OK. Ezo net maman Sarah. Olamuki boye. Oza mabana misala. Ozo tinda bango bokene bo sala boye. Bazo bongiselo nzela. Ezo rene Yesu avant ya Jean Baptiste no bongisa nzela. OK. Misala antéchrist. Soko zo samba l'église pareil. Fongola misu. Vraiment. Ozomona que no pasteur azana nzela te. Ko film na été, ko critiquer te bima na yo. L'église wana bima. Bima. Na lobi bima. Parce que okoluka liwa. Ozo yoka que no pasteur azo sala ba base n'importe quoi en internet. Ozo samba na église na ye. O samba kuna pona nini? Bima azali mondimi ya antéchrist. Aosa musala Christ susté ya antéchrist. Bima mais antéchrist peut s'appeler esprit aveuglement. OK.
bomona mene neti bomona te me bokomi na molimo ya jalelo fanatique et puis au moins que non antéchrist akokomisa akota babi abomination désolation de l'abomination de bisika santo okomona ba pasteur wana balingi lokumu mingi honneur ya kosakana te mais ko benga frère a modire yo oh nga naza docteur Patrick Boy je suis frère en Christ après ba kopesa nga titre wana ba pasteur bali ba culte ya personnalité pasteur akoya tala basine na bango pasteur au moins que no soka une ecclesia ayaka na après louange ne abimi bon yo saki intercession te pona nini o munimiti ando ma mnyo so ndeki pasteur oza munimi il faut payer au sala intercession au contrôler l'église banane ba yeba protocole so ozo mona ka pasteur ayaka ka sima qu'il te salami déjà attend la louange. Eh Seigneur, Seigneur sur l'église, Seigneur sur l'église, Seigneur sur l'église, maman saranza me pambola. Maman saranza me pambola émission. Ba pasteur en otala ba sina bango. O bazan mbuli mo antéchrist. Louange ça en église, bazo adorer les rois des rois. Au moins maman modérateur akati vraiment tokat no louange parce que Tonito Yamba, révérend, archibishop, archipape, archipeke, archibénénois, archinani, azokotawa. Avec les accords, bokati louange ensemble. Ceux qui président Mboka, azo le kana cortège naï. Nani akota na kati cortège. Nani akata cortège. Mutu akata cortège azate. Pourquoi louange ensemble ezo katana? Pourquoi vous kata honneur ensemble? Oh, désolation de l'abomination. Écoute na carte ecclésia. Seigneur, viens sauver ton église. Seigneur, viens sauver ton église. Ton église est ok na péril. Nzambe pas moula maman Sarah pour une mission. Réfléchissons ensemble. C'est pour sauver l'église. C'est pour sauver le peuple de Dieu. Baké na enlèvement. Les diables azoya. Les temps sont mauvais. Bitouma na barom na barom. Vraiment. L'enlèvement est là, est ostensible. Et puis pasteur en haut. Je ne suis pas ici pour critiquer les bons pasteurs. Mais les autres tels mais là faux. Les bons pasteurs bozali. Les vrais pasteurs bozali. Beaucoup d'anérés au quoi tu juger au thé, le message. Mais les faux docteurs, les faux pasteurs, les faux évangélistes, les faux ministres de Dieu qui induisent le peuple de Dieu na apostasie. Tu télé melabino. Et monsieur ça pour na hôtel melabino. En tout cas, merci beaucoup docteur Patrick. Et tokoti skona antichrist yemoko antichrist azanani et pourquoi antichrist akoya. Merci beaucoup maman Sarah. Non. Ça c'est quelle réflexion, c'est une émission formidable. Merci. Ce qui osant me tuna benga biso to expliquer. Benga biso to expliquer. Les gens ba te belé baza lié, baza bloqué. Les gens qui sont occupés à l'enlèvement à cause de l'ignorance. Quid kaolango bosani ata qui est responsable de Mokonzi. Kobo mabatu, ozo bo mabatu misala antichrist. Yo pouvoir no vanti pouvoir na makila, mais lobby yo obela AVC, okufa benga ngai, o se repentir. Na yambiso Yesu. Azala Mokonzi pe mobiksi na yo. Amen. Au commis député, au commis sénateur, au commis ministre, au semiki sipoanine. Au zaki na Afrique aux oignons comme au commis na poto, au bosani nzambe. À cause de la boîte, à cause de la concert, au tiki nzambe. Yango milimo ya freinage à blocage des olatayo. Au zomo na réclamation, au zomo na problème à complication pour tiki nzambe. Voilà molimo ya antichrist. Antichrist azali nani maman Sarah. Na bandis ko décortiquer antichrist. Vraiment. Antichrist atindi antichrist ya liboso n'est pas préparé boye na ye. Donc atindi esprit na ya diabolo et avant. Merci beaucoup. Molimo a diabolo. Merci. Et pas na biso ezaka Saint-Esprit. Et pas na eza molimo mabe molimo a diabolo eza na kombo ya antichrist. Voilà, yango wana pena ningo symbole yango maman Sarah, prophétesse. Ezana oba bengi ba signe ya antichrist ba union les États-Unis d'Amérique
les États-Unis des Europes, les États-Unis d'Afrique, les États-Unis mondiaux. Ah bah signe antichrist. Yaminene. OK. Omoni tala Amérique nyonso sangana elia mbongo moko. Balike no ba pays nyonso to frontière ezalate. Mboka ya nani prison ya Guantanamo. Guantanamo ouais. Est-ce que c'est ka prison na Fidel Castro? Castro. Yende muto aza parmi bato ando telemela biloko wana. Tango union les États-Unis d'Amérique ezo sangana. Bozo mona ka ke non positivité ma malamu. Oui, frontière gozalate. To comme fort. Mais derrière ça, il y a un esprit ezo sangisa bato wana. Et dans la religion moko awa. Na otanga komuna ngote pour na za poso tanga komuna ngote. Mais bandana la foi na tie B. Binombo boluka la foi B. Religion barbaboye. Au commencement, toute la terre avait la terre n'était qu'un seul pays. Bango ça la union surtout. Terre mobimba. Ils ont un seul pays. N'engeza ikala. Wana za esprit ya komia batuna tour de Babel. Na Genèse chapitre 11. Donc tout ça basang sa force wana ndenge batu basang sa force pour basa la tour de Babel et comme atina lola. Eh. OK. Et tout ensemble orgueil de l'homme. Orgueil de l'homme. Nzambe kitaki à confondre bango. Alors les États-Unis d'Afrique et Salami et banda kala na minute pezali bitinango ba frontière les suscité to comme olia mbongo moko eza malam. Mais derrière ça, il y a un esprit. Il y a un esprit. Au monde appelle Europe, Union européenne et Sangani, Union européenne et Sangani, il faut bangunyo surtout bakumoulia mbongo moko frontière ezalate. Vraiment. Moi quelques pays à côté le mien, neti Angleterre ezana kat na bangote. Ba pays mususu, mais ba Sangana. Bangunyoso. Et monde mobimba est comme un seul pays. Monnaie moko, roi moko. Union africaine est malam. Les États-Unis est malam. Union européenne est loko moko. Ya malam. Maintenant si mana yango antichrist azali. Et après enlèvement tango salama nde processus wana ya ba union surtout e banda ne sangani et bimisi mukunzi moko. Monde entier to komi le roi pays moko kolia mbongo moko bibelobi kimia ko komba na mokili n'époque wana batu bako sepela bako loba qui est semblable à la bête bako adorer bête wana nde wana antichrist bête wana azali le roi bana antichrist parce que antichrist azako Dieu le père faux prophète azako Dieu le fils. OK. Bête azako Saint-Esprit Trinité et Antichrist. N'est Trinité pas la Trinité. Balba que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Malgré Zagaga et Loko Moko. Dieu le Père. Yene Antichrist. Dieu le Fils, faux prophète. Bête yene azako Saint-Esprit. Il y a négativité dans l'Antichrist. Et babi que non mokile comme na kimia. Et puis verset biblique moko zoloba. Quand ils diront paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine les surprendra soudainement. Quand on va bête à Maboko, Antichrist, Azanzam, Batmano, ont marqué de la bête, tout ça, Batmazo Sepela, Batmo vivre na Kimia. Ne, tant que adorer Nanouana, Antichrist, par contre, adorer bête, Bazo Monego dire le père, et Antichrist, tout ça, pour qu'on y a penza, Boli Kolia, Bozo Kolia, Boli Kimia, Bozo Kimia. Alors, il y a peine à moi stratégie, avec un grand prêtre Nzambe 12. Oh, bah faux prophète. Il n'est pas bien planifié. Oh, il n'est pas bien planifié. Bah faux prophète, bah quitte, bah faux prophète, n'a pas saper misana, bah coach, bah milimu na bango pi. Miracle pe au sala. Bah miracle pe au sala, mais au saranati. Bah toi maman qui n'a été Nzambe à cause de biso. Oh, il y a malam d'ailleurs. Pour Bible que non, les gens diront paix et sûreté. Bah que non, qui m'y a pris côté na mukili.
Olmo qui est Brazzaville, yo no kei. Olmo qui est Boyoki à l'aise. Olmo sont frontières exatées. C'est que Kimia. Makambo échange au dollar, au taux et mati eza souté. Beaucoup na roi moko. Makambo na zoloba. Autorité mondiaux. Bosimba message oyo. Boy ba ete boye na mwana moto. Ezoya. Bino oyo boza distrait. Bosimbi mokili na misolo na bino. Bolbi ete mwana moto akoya te, akoya certainement. Et signe wana ya réunification wana. Signe monene antichrist. Nde wana quand les gens diront paix et sûreté, une ruine et quoi que surprendre bango. Nde basiji na biso tokolobela sikoyo après enlèvement période ya antichrist oyo bible zo ba que non minzoto ba moye ko kwena na mai ko koma bololo et ko ba intérieur ya ba masuwa intérieur ba mbisi ko somme ko mapasi et puis wana antichrist aye tant que non une ruine les surprendra okupona ko adorer nzambe pona ko samela nzambe et vous insultez que non ndeto o samela nzambe yo zo samela nzambe lelo te yo sala fier yeba ngo soki oraté enlèvement antichrist aye o samela nzambe na isko zo samela te na ndako no samela nzambe te cet esprit vous a été pona o samela nzambe il faut fouta tiki okende ti Jérusalem wana Yesu alongwe na église azongi ya bayuda Jésus azongi li bayuda neto lobela mama Malachi mama les deux témoins au bakoya Yesu alors pose un visa OK na Jérusalem ko samela nzambe kuna caché 666 on est clair donc c'est que si je comprends bien Tommy Lengele n'enlèvement aucun parce que quoi affronter antichrist aux amours passés ezamwa paste eza pasi nde batu o bakoboya caché 666 pour batu ba boya ba ba martyr ba kufa alors ces gens là seront sauvés par leur propre sang. On dit ma kufa na martyr ya vina. Ne sika verset baluba na Bible na Apocalypse. Ba o ba continuer ça malam. Ba ça malam. Ba continuer ça mabe. Ba ça mabe et l'axinine. O so qui marque à 666. O ça malam point. Comment ça mabe kaka. Siko ba martyr ono ba boya. Eza ba chrétien ba otikala. Tu rates l'enlèvement. Ce qui n'a pas qui 1 plus 1 est égal à 1. Moi, ça, ok, m'bala ok. Otikali, ne ba chrétien bon na moi tetites. Ba ko ngaki non, ba ko boya marque wana. Ba ko za ba marti, ba ko boma bango. C'est un peu ça. Moi, moké, mais monsieur Zoya n'a ko développer sur makambo antichrist c'est belé. Période antichrist. Quand tu m'as lobaté docteur Patrick, sikoyo, quels sont des signes il y a antichrist? Parce que antichrist ba signe de Jézali. Les autres ont vivre yango ba mankiona makambo belé beleza déjà antichrist donc Saint-Esprit a zabulu eza déjà na biso a. Sikoyo ba signe ya antichrist. Eko koma na moment nini to soit ba signe yango eza nini po Tomi yebela Tomi lengele le quoi tout ça non envie kasi ba signe on le bien moté tant on le bima mama ki ona wana ba ko ya na télévision ko ko sala ba base n'importe quoi ko ba n'importe quoi ko baby ça ba signe na eti ba signe na basi ko balana ni ba na mbali ko balana ni ba na mbali et puis na ba parlement net ya Canada ba voter ba loi mususu keno soko ki poso sangana mwasi makambo yo na chambre to na ndako ezat kaka na nzela bosalon kaka na nzela antichrist balobi boye na ba pays mususu pe européen et puis na États-Unis kuna babi mwana ya 10 ans ya 8 ans ayoka kaposa nzoto ba voter loi mwana 8 ans to 10 ans akoyeba pe mubali ozomona ba signe mwana 8 ans ya 10 ans oh ba psychologue ba bité après ça thérapie pour ça mobile donc akoyi ba mobile azana pour ka bokanga ba sentiment na ye non ba bloko ya ba batu ko sangana nzoto na ba nyama bestialité ko sangana nzoto na nyama
babiloko oyo ya ba peni électrique mutu aza so na posa libala te. Oh Bible zoba, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Na monaki na internet maman Sarah. Basali moi si ekeko. Moi si ba teke $10,000, mususu $20,000. So olingi moi si pembe, olingi moi si mwindu. Bato abi que non, on a beau na ba déception. On a beau na ba problème. Tikanga papa mo balakisa so mi débat si wana. Babi azan zoto pete moi si. Eza kola ne bembe. Ah mais oui. C'est que c'est facile là à peine. Mais oui, bien sûr, c'est facile. Mari de nuit autorisé. Mais oui, mari de nuit autorisé. Et puis nécromancie autorisée. Aujourd'hui, on signer moi si et keko. Bah là c'est papa avant d'aller déjeuner. Ah c'est moi si on est keko. Moi c'est le père Zotalaï. Ah ça fait pas geste beau. Baby, moi si on a ah ça fait na chaleur le rôle net moi si. Donc bah salier moi si t'as la idée à n'engouana. Ça c'est la sorcellerie. Aux monde. Kala pour nous sur un téléphone. Et ça l'a raté. Mais kindo kiwana ya télépathie. Et comme na téléphone hein. Et côté déjà. Donc mon monde na téléphone. Mamtou. Aux monde. Si bando ba ko développer pe. Aux on a pas ça voyager boy. Au voyager pe. Et comment? Aux monde. Ba signe biloko nyoso zaki na butu. Ba yesi yango na moyi. Ba dédoublement. Ba dédoublement wana. Et puis ça ba pasteur mususu. Boyebi bango bazana bandale awa. Bazote ya makambo dédoublement. Bazote ya matin na bango comment opérer en esprit. Ce sont des pasteurs sataniques. Ban église mnene na bandale awa. Comment opérer en esprit? Comment sortir en esprit? Opérer. Donc ndenge na zawa to voit na plateau na maman Sarah na ko kepe na ndako nanga na lemo fufu et puis na zonia. Azo pesa par exemple la lukuta na Bible. Ono Élisée alba que non na Naman. Tangu yo Géasi la naki Naman. Pour senga ba biloko na ba lengo d'or. Mon esprit était présent. Azo pesa exemple sous il y a Matthieu chapitre 17 na montagne de transfiguration. Balobi boye Jésus azaki na katikati Elias akoto Moïse. Jésus babi que non Jésus mo azaki wana il fit transfigurer lumière makase ngengi selongi na ye. Balobi te non Jésus s'est dédoublé. Vraiment. Pasteur ozote ya batu yo za na banda na église ya munene. Oh. Tika biloko. Et puis l'église on a zo comprendre donc antichrist basi neza après ça aveuglement. Batu baza aveuglé. Au moins na misi mutakala pasteur me bandimi ba okende ba croire na ekaka. Mutakala pasteur ibimi na mwasi na ndako te me na likango. Mais na mwasi na ndako te na likango. Mais ba croire ekaka. Esprit aveuglement. Signe ya munene ya antichrist c'est l'aveuglement. Azo frapper votre aveuglement. Donc ba mona le roi ba mona. Ba mona te. Et puis surdité. Ba yoka le roi ba yoka te. Ba landa. Bato singe balanda te. Et puis ba landa ba miracle. Ba landa ba prophétie. Docteur Patrick Nakato Maloba. Antichrist. Ye wana nzamba bwaka na mokilité. Antichrist nzamba bwaka diable. Et Antichrist azali esprit ya obabwaka na mokili wana. Ye wana. Parce que le diable lui-même, le diable lui-même, Satan l'isphère, il sera lié pendant 1000 ans. Ok. Aux hommes. Ah, ok. Donc, Antichrist, ça a justement esprit naïe. Aux sala. Aux samisa naïe. Voilà. Ah, d'accord. Merci beaucoup, docteur Patrick. Comme rochité, mais rochité, bon, en tout cas, bande connaît tout pour comprendre Antichrist était Bobenga. Docteur Patrick a expliqué bino Bobenga penga so bolingi to zonga susu na kati ya Antichrist na enlèvement ce qui metuna les a vraiment na kati. On est maman enlèvement to yo le bela malona kuna mambo 144 000 personnes. To le belango les lotés.
ouais bato ba obenga bango mais au kotinga na question mo boye eye kaka David asala mabe belé David ndenge toka ba pasteur ba terre biso azaki exemplaire te mais pourquoi nzamba banda ko benga l'homme selon mon cœur eza na bande ko belé bavanda na kati ya kombo wana ya l'homme selon mon cœur alors asala ne mabe aibiki alobi yango pe alobi ke ngana alowa David donc ata no sala mabe nzamba linganga obenga ka l'homme selon mon cœur est-ce que ko meka ko to fungoli moi parenthèse quand neto sola ma 44 000 personnes yé to sola ngo et puis to chité na makamususu oui bien wana ezali ko ya ko bomba faiblesse voilà Salomon a bien l'homme selon mon cœur ozomona David a bien l'homme selon mon cœur wana nzamba to bien l'homme selon mon cœur ouais bah to lo David oui David pourquoi ba no bien l'homme selon mon cœur parce que abane ko yeba ko senga bolimbisi asa soki akwei na sel mabe okomi place ango asenga bolimbisi place ba pasteur balala te nazo ebisa pona ba pasteur le docteur Patrick s'adresse aux hommes de Dieu pasteurs apôtre Paul Biboy nous serons sévèrement jugés yozo kansaka nozo sala ba verset ne touchez pas mes ouais ozo sala ba verset Dieu jugera son peuple il aura pitié de son serviteur oui sala ba verset wana mais il va pas verset au babi nous serons sévèrement jugés biso batoto te ya sans malam apôtre Paul Biboy je traite directement mon propre corps. Je cours, pas comme à l'aventure, pas comme quelqu'un qui bat l'air, mais je cours à la manière de remporter la couronne. Car tous au stade, nous courons. Mais il faut courir en respectant les normes, les principes et les règles afin d'obtenir les couronnes qu'on appelle la couronne d'incorruptibilité. Voilà. Merci beaucoup, docteur Patrick. Pasteur m'aura profité que non David mais biso pe bandimi to comment que l'homme selon mon cœur donc na Bible lobi nzamba lingara muto asara mabe asenga pardon ozomona ke mutaza chrétien les salaires du péché c'est la mort ozomona ke chrétien non et ça rabat moi confusion batu ba kota rapenda na place à histoire à David omona ke mutabi ke ngakunde na zabo ate baba dit commandement ko bimana mo sa muninga te kulula mo sa mais David alula mo sa serviteur na ye mais nzamba obenge ka l'homme selon mon cœur donc mutu to akoma ebike likambo eza mabe akosala yango akofuka makosenga pardon pour David azara obenga l'homme selon mon cœur yango na lingaki mingi obeta sete pour expliquer biso lisolo ya David pourquoi azalaki toujours appelé l'homme selon mon cœur. Nazo ebisa yo ozolanda biso na télévision sozan les sumu moko oyo kangama nango kwa kotika te benga biso to sunga na prière si benga ngana sunga na prière eza matu mususu akangama na mulimo masturbation pone koma bilei ya butu pe ya moi vraiment comme masturber eza na douche eza zana mwasi abala eza mwasi abala mulimo na kangama na yo obike no so na sengo limisi non mais au symbole limite aux okoyakaka au symbole limite aux okoyakaka le roi David albaki non Bible zobaki non David l'homme selon mon cœur ou que non singa bolimisi après ozongi yo ozo sala kindumba ozana poso tika oyoko tika te benga biso na ko sungona ba prière o melaka makayo ko tika te e ko bebiso tolo e ko bomayo o melaka masangati ofingi mwasi na mama na ye na ba na ye mwasi ofingi mobali ofingi na ba parents na ye eza péché moko chéri benga biso to kosunga yo lisumu ezali serpent ozobokola na ndako lisumu mama Sara ezali koyo ozobokola na ndako lobi akokola akoswa yo akolia yo kwa ko profiter tina likambo ya David na ko expliquer yango abato bakoya kombona kwa ko tika to profiter yo za David te David azaki l'homme selon le cœur de Dieu mais Salomon te Salomon apengwaka andimeli nzambe abandina nzambe atata na ye na suka kotisi banzambe bikeko asukisi bana Salomon apengwi atiki nzambe ozomona donc prière mususu salelanga lokola David salelanga lokola Job basala lokola Job non salelanga lokola Daniel
C'est pas ça le roi Daniel Bakosi. Yo so boko le Bakosi obima. Tala makambe osana ngo. Wa mutema be. Osunga ba orphelin te. Osunga ba veuve te. Yo na mutuka na osoko mbule beti mayo lekela mutuka. Pou et police. Papa osope so maya. O gagne là-bas travailler. Oso va travailler le quoi bazangatina. La Bible dit la richesse ne dure pas pour toujours car il n'y a pas une couronne éternelle. Il n'y a pas une couronne éternelle. Ozomona. Donc c'est un peu ça, maman Sarah, tous à la bien à Mokili, tous à la malam na batunyoso. Merci docteur Patrick. Nous chitons ici. Torolinga prochainement, tout simba dossier à paradis, Sheol, enfer, Nouvelle-Jérusalem, les cieux de cieux. Mais Torokabwana na paradis. Ah, merci beaucoup, paradis. Pour la première fois, Jésus a ebisi moyibi on abi na croix, a ebisi lelo ngana otoza na paradis. Paradis est la salle d'attente. Nous expliqué bien. Yesu appelle si parabole. Pour la première fois, dans la parabole à Jésus-Christ, attend à comment moutou. Attend riche, na pauvre Lazare. Babi riche, nous la takitoko, ni maman savo la takitoko. Merci. Riche a na mbongo na ye. Mais riche a mouté mabe. Et ça mo bola moko Lazare, ano vanda wana na porte riche. Kolela, ko senga biloko. Riche a occupé été. Biboye. Pauvre Lazare a koufi. Lazare mourit. Il fut transporté par les anges jusqu'au sein d'Abraham. Paradis, il y a un sein d'Abraham. Je vais expliquer à mon amour le lobby. Et puis que non, si ma micro riche mourit. Les riches mourit, il fut enseveli. Lazare mourit, il fut transporté par les anges jusqu'au sein d'Abraham. Les riches mourit, il fut enseveli. En tout cas, merci beaucoup, docteur Patrick, pour la révélation et puis explication de la Bible. Parce que moni toroyo la prédication, mais apparemment te découvrir révélé à travers yo. Nzamba pambola Amen, merci beaucoup, grand esprit. En tout cas, bandeko, ba émission ya kotala ya ko soutenir yango. Yo zawana soutenir ka bato ba kofinga. Soki ezaki sara kofinga moto yo lingaka te, ba code ko ya pamba pamba. So ezalaki makambo ezanga tina ba partage. Ozomona moto ofinga me basali ba 500 partage. Ya okozala wapi na mokola suka. Salata 500 partage na makambo nzambe tango bato ba olakisa bato ke Jésus-Christ est dit. Salata partage mokolango koloba te nzambe. Ngana contribuaka. Amen. Amen. Na salaka 500 partage na émission wana. Amen. Vous a béni. Pour na batu ba landa ba découvrir que tu es Dieu. Amen. Mais yo zawana makambo nzambe wani bote ya. Aketa na ngana ni kuna zo pupola moyen te. Enfer existe. Tokolobango na prochaine émission. Le paradis existe, l'enfer existe. Alors, yom tozi li baku ya roland l'émission oyo koza l'égoïste était maman. Partagez. Papa, partagez. Connaissance aux autres awa kotala ngoyo moko te tindela bana na yo. Sauver famille na yo, tindela ba koko na yo, tindela ba mama leki ba tata mwasi. Ba émission ya ko partager yango yo. Oko saela muta mokilo kabeli na suka pe à l'action ingratitude. Nzamba tikala tana nyonga mukiten. Amen. Donc voilà, merci docteur Patrick. Netinga penza na ebité. Connaissance ezokota ngai na ebité. Na ebité nzamba nga sana ngani ni que sa volonté soit faite. Cerveau ezofungwama au sangalate docteur Patrick. Cerveau ezofungwama. Alors prochainement Torolobela paradis, Torolobela Sheol, Torolobela l'enfer existe. Torolobela Nouvelle-Jérusalem. 144 000 personnes. Les 144 000 personnes. Torolobela Kolia, la lula aux voilà, les mises à côté, les 144 000 personnes.
bato mosusu babetaka tolo na les 144 000 personnes. Est-ce que ozo remplir formulaire ya bato bakozala parmi les 144 000 personnes? Est-ce que oza na marque wana tokodécouvrir yango awa? Docteur Patrick tokomi na suka émission nga na pambolami déjà kodécouvrir makambo ya boye eza facile tele yo na baeglise er motoroma obaye tobenga ya monotonie pe lelo bateyaki quand même sujet wana lobi batransforma ngo baye nango na nde mosusu me yaka baolobela eloko moko batalisaka biso te ke enlèvement ekozala parce que soki enlève ye yo kete yo kokoka kotelema devant antichrist impossible kolia il faut zwa marque okokoka nzala kutu est-ce que jeune kutu mutu akokoka te jeune papa na kati yo musika te kaka awa na Congo so eloko mo ezo marché te to dollar emati to sala marche to greve esala maka mukolo moko akoki su tala te lobi na basali bazongi marché koteka voilà et bongo antichrist est-ce qu'on supporter mama sana nga ko bakisa pe sujet oyo ya bato lelo komika prier fo bakende na montagne ko sambela kuna ni ko bosa na sujet wana te onzamba ya na montagne amko sente bato na montagne kuna ba capote ko motema na koteka na montagne ba hotel ko na montagne kuna mamwe ko be na montagne to ko expliquer no montagne na montagne. Merci docteur Patrick et tokomi vraiment na suka na ebité bana nzambe ba Olanda yo parole nini okotikela bango bako retenir nini na passage ya émission na biso ya lelo et puis na yebi kozala no na ba dédicace pe na milité mais ba quelques personnes oyo oyebi bazo soutenir musala na yo oki ko dédicacer ba. Merci beaucoup. Napesi mama Sarah Mbote, mama Sarah Tola, na ba cameraman nyon surtout ya télévision Sarah Tola TV. Pourquoi? Ba valeur na ngai va na kat na ngai. Ce qui mama Sarah alba ki te tolo bango na émission réflexion ensemble. Yo poko benga bisote, okope sa bisope honnêteté. Donc mama Sarah azu ba valeur na ngai a exposer yango na miso batu batala. Ce qui na lobi eloko mo mabe limbisa ngai. Soki pe na sala erreur côté moko benga nga corriger ngai. Nous connaissons qu'à partie tozo bunda kaka mais moi ndamba boyebi mukie tozo transmettre na bino. Ce qui est vrai, Yesu azozonga. Mi batela, mi lengela, tika ko boma, tika ko yiba. Alors message nanga ninga pesa yo, eza pour matsa foi na yo. Foi na yo e mata. Yo za na ba problème, oza na ba difficulté. Obo takate. Oba lakate. Oza na problème, ozo luka musala. Oza na problème, ozo luka ozo mikanda pona bandeko baza na poto. Oza na ba dossier moko, okotsa banaka le simbakate. Jésus-Christ est vivant. Je suis son serviteur. L'Éternel m'a oint. Il m'a oint. Il m'a rempli pour proclamer la bonne nouvelle. Amen. Et proclamer la délivrance aux captifs, le recouvrement de vie aux aveugles. Et puis que ça là, bolamu nanzam na bomo ya batu. Ozamba difficulté, benangai avec amour, naza commerçante. Je suis homme de Dieu. Et puis ba te belé ba ba pasteur to ça desi na ba pasteur internet. Bango ka soka que no bengyo mbongo avant délivrance. Je suis serviteur de Dieu. Amen. Je suis là pour vous. Benga biso to sungayo. Offrande des appels ma bête. So bokabela docteur Patrick à la ta veste. Koleka chaque jour une émission Mama Sarah. Il faut chaque jour la telamba sika. Il faut chaque jour la telamba. Il faut changer chaque jour. So le bitek notre docteur Patrick na tinde le veste. Na kabilo sapato. Pour cette émission une semaine. Ma beza au laisser ba musicien, au laisser ba nanbo. Mais pour la monsieur Nzambi problème. Apôtre Paul dit que non, c'est une grosse affaire de moissonner de chez vous les biens temporels, car nous servons à vous les biens spirituels. Donc c'est un peu ça. Kopam la monsieur Nzambi et appelle sumuté. N'a pas moli. Ba onyo so ba landaka biso, ba onyo surtout. Bazobinga pona ko encourager. N'a pas moli Maman Yvette na Suisse. N'a pas moli moi na ngai Titi Bwana na Chine. Titi Bwana na pas moli na Chine na peso mbote belé. Na pas moli Yolande Gashfar. Pambolama. Nzambe asunga yo okinde liboso. Nzambe na lola
asunda biso. Merci beaucoup. Banimero na ngai ngwana benga pona ba prière, pona ba exhortation, pona retrouver la paix masumu na yo. Na mona po benga na docteur naza na poso samila pona nga na sali mabe na bimana mwasi ya batu. Na yiba mbongo, na sala ba frappe. Merci beaucoup Nasuki wana. Merci beaucoup Dr Patrick. Merci Nabino Nyos tout batu bosu temps Nabino ya Rolanda biso ya kozala exhorter na analysons ensemble, réfléchissons tous ensemble avec le Dr Patrick. Appelez-vous et appelez-nous, appelez le Dr Patrick ce que vous comprenez, ce que vous avez moi problème les autres dérangés au bien Dr Patrick Azawana. Donc voilà, merci beaucoup Nabino Nyos tout. Tokutani mbala simana émission mususu. Au revoir, à la prochaine. Ciao.